Et puis eloko salinga passe yemoko et a été que publier yo que non yo moko sali pena vie moko simbi vidéo simbi téléphone comme ça c'est pas bien ça ce que ko salango na ndenge na yo salango na ndenge na yo publier ngo na ndenge na yo bon et puis penga pe ba alimbisanga donc et puis ko sala eloko ndenge wana et puis o telema pe ka te ya zuluka soki batinda ki ya sala bongo pona succès yemoko miyebi et pour que kufa peka yemoko donc vous comprendre yemoko mto okende kaka parce que boy atika ko modire biso ndengwana ya bien te asa la vidéo ndengwana oza bongo za bien te tout monde ka ndengwana boza na bana boza na ba te ka faut batanga ka bango et pourtant les rwanda ngata na yesinark ba tout oyo zo mona wana bazalaka te j'étais là likolo bango moko bayebi mais comment est-ce qu'on timambi voice ngo zaki contenu ngo zaki ni ya l'art papa kasi betano lisolo kata voice on zaini ezalaki masolo lar fallait to benda lar moko boye wana skoyo presa bi angana sana no si charger mikolo pona makampo ye muto akopesa ye muto akokabola papa benga téléphone 2 jours muto ayambaka téléphone te benga téléphone na muto ale elikaka te sko anabi na sali voice papa ozomona pena ngai nazo benga penza ata réponse ezate 2 jours d'affilée. Et puis le troisième jour, attaque au yamba. Nako bengo tongo midi pourquoi? Attaque ou tout moussalango. Ça fait un 6 qui n'a la musique 6 heures pena boy. Olamuki tu viens chez moi, tu viens chez moi. Yako zambongo na ye petit tu ne plus na sinark. Prise problème. Voice au tinda qui on a vraiment j'ai pas aimé voice wana. Tu viens. Na mon relation a continué boyer faux cop. Ndi epai ndi na longolela ka sinar kango wana namona ki ndi aliro ki da boy c'est facile wa saloma be salaire ça la surtout comment fonctionner à l'état donc santé pena ba 7 mois payé oh tout nanani so tout nika presque mais ozomona te que na sana mbongo te j'ai pas l'argent et voilà c'est la presque je gire sur la tête de mes enfants. Oui trésor. Ouais, ça va. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bon, ça va n'engagé communine. Hein? Aziz a oucho benganga oh yaya lo ka zate. Karmia benganga kuna yaya to l'ambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo car na débia moi bolo ka zate donc provision to ba maman tienne provision na ndakute. Ne te jouez pas avec moi l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire papa. Tala bosala lisusu lokola anste cuisine na biso ebongiseli bandeko na bino na bamasa na bino merkambo ya kitoko pona kosomba biloko na mokili mobimba consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso topé bosabonner na page Facebook Twitter Instagram to YouTube topé bobenga na numéro ya Cuisine na biso ekokomisa biloko na bino na bafamille na bino pe pa bamasa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Labisso Pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture là-bas. Batatba Mamondo Kwapendi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue chez Congo Mokili Télévision, spécialement dans Historique Culturel. Aujourd'hui, je reçois pour vous, pour la 1e fois chez Congo Mokili Télévision, et dans notre émission, lui c'est Papa Liwa, un ancien du groupe Sinark de Caleb, aujourd'hui indépendant, qui est en train d'évoluer dans le milieu théâtral. Donc il est là dans plusieurs prestations, mais aujourd'hui on l'a chez Congo Mokili, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Ok, Papa Liwa, lelo Yohana na liboso ya etando ike ya balandi ya Congo Mokili Télévision, surtout il y a Historique Culturel. Et je crois que c'est une première, non? Oui, c'est une première fois. Alors na profité pe na pesa mbote na batutu oyo baza kolanda biso na ngonga oyo bambote belé Papa Liwa inébranlable le Vientsunga bakiselanga ya danga. Donc Ngayo liboso nabino, c'est pour la première fois. En tout cas, merci Mingi, Papa Nangai, les grands journalistes, mignon garçon, je te vois élégant, beau. Donc, et là, si ma caméra peut me na ingénieur nabiso, en tout cas, Ngayo liboso nabino.
Ouais, Papa Liwa, aujourd'hui dans le milieu Nabino, il y a théâtre. On va de surprise en surprise. Les beaux là qui non, pasteur, musicien, va musicien. Donc comme Bino sous bata théâtre, au réalisé. Donc le Lowerman pour la deuxième fois consécutive, des vidéos et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est naamona donazanga ta makambo donc eza eza mawatro mutakalisation ya modèle wana il y a deuxième fois troisième fois déjà troisième fois et puis eloko salinga vraiment pasi natali vidéo wana moni quelque part photo pesaka respect quand même na ba fan respect na ba famille na biso respect parce que bonde ti biso to na tokoli si bana bakoli déjà. Donc comme on a biloko ndenge na ngai eza mwana mutu atindelinga vidéo tindo bina vidéo boy ta otali pena boy et puis eloko salinga pasi yemoko ya eteke ba publier yo ke no yo moko sali pena vidéo simbi vidéo simbi téléphone comme ça c'est pas bien ça ce que ko salango na ndenge na yo publier ngo na ndenge na yo bon et puis penga pe ba alimbisanga donc et puis ko sala eloko ndenge wana et puis o telema pe ka te. Parce que otika no pekate o mi filmer pe atabeza ngona niveau wana te mon frère. Donc je suis vraiment déçu. Ya liboso na ezalaki que ba publier mais oyo c'était lui-même l'auteur yemoko et ça bien te tout ça batu tout ça na ba famille tout ça na ba fan tout ça na bandeko ba mona ka mutakala no na mama na yo na baleki na yo eza malamu te eza malédiction hein tout ça ba bantu papa eza malédiction. So, 3 fois de suite, est-ce que trois fois de suite, ça a gain moro na simato, intérêt moro parce que une fois on peut comprendre 2 fois, mais 3 fois c'est un peu trop. Bon, intérêt yemoko ayebi. Oh yazo luka soki batinda ki asala bongo pona succès, yemoko miyebi. Et pour okufa peka yemoko donc vous comprendre. Yemoko mto okende kaka parce que boy atika ko modire biso ndengwana. Ya bien te. Asa la vidéo ndengwana oza bongo oza bien te tout monde ka ndengwana boza na bana boza na bandeko c'est pas bien papa atika biloko wana. Maintenant entre vous dans le milieu entre vous dans les milieux baramosuso par exemple ça la lié par exemple concernant ba vidéo nini mais boza na organe mobimba non oyo ezo landela bino organe bino sala ni par exemple pas ça déjà troisième vidéo deuxième vidéo ba sala ni ningo wana ya mutakalisation na yo wana kaka wana bon wana si wana bon ayebite soki pe makambo awo ezalaka mais normalement ya biso tangu esalimaka pa ndeko na biso ya Sinark azwaki sanction na groupe il était sanctionné vous comprendre wana eza selo pa na biso na groupe azalaki sanctionné na groupe. Après tango à se défendre que batali makambu na ye et je crois peut-être kalaté à reprendre l'activité na ye. Donc pour moi aza mutu moko ponanga ako tourner souté na bana soki na biso awa ako tourner souté parce que ça bien té azo détruire et ça bien té to sala ka musala oyo pona kote ya batu et non pas pona ko détruire les sous ko sala ka ba vidéo modèle wana sala ba biloko wana et ça bien té. Mais récemment, j'espère que quand on a bino tout ça tout ne se fait pas au ça sera normal. On se pose la question, ça vient d'où mais comme kaka ni na pousser to yebité. J'espère que tu peux makambo comme il était à Kanda. Ah oui. Je salue mon frère, il était à Kanda Bambo Tebele papa nanga. Bambo Tebele et puis Nzamba Zoloko Mundengo Bimi. Bon, eza makambo et la kamutu nyonso na vie et tokutana kana bakawa na tout. Donc en fait ezalaka ndenge wana mutu kaka akotelaka mutu eloko na kosenga ka ndeko nanga alembisa soki aleki na télévision alobaka lisusu n'importe quoi te ayebaka makambo fo aloba pour que peut-être mutu mususu koloba na yo et sepeliciété afundi bo donc prochainement asala ngo lisusu te soki aleki na TV
bien sûr ça la comédie ça la yango so lingo loba loba ou pona ko éduquer masse non pas ko détruire ko loba peut-être ko loba directement na mutu donc c'est pas bien quoi. Bon, en fait, Papa Liwa, aujourd'hui, dans un milieu, il y a théâtre, combien indépendant et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé que, malgré ampleur, il y a Sinark, au groupe que la majorité de personnes sont intégrées, mais ils ont aux opportunités au côté de la tu as préféré Rolongwa? Mikolo balobi, ndako la kate, ou yebisiki tanga kate. Papa Liwa, inébranlable, a fait 10 ans au sein du groupe Sinark et j'ai quitté le groupe Sinark en 2020, au mois de mai. Donc, 1 an déjà, na Otolongwa Sinark. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, makambo ezebele. Ezebele o soki na lobi ngwa en tout cas ba TV kangami. Mais na lobango. OK, c'est mieux. Fona loba moni bato omoni ko bomba soki lekesa bien te. Comprendre? Ko bomba soki lekesa malamu te doki na koloba oyo pona kutani nango o esali ke na longwa Sinark. Voyez parce que mutu akolongwa ka sika bongo te du moins chez les parents qui a ngana zwinda ko ngana ki futela na ba groupe kaka ndete osalaka na ba orchestre ya donc so mutu longo c'est que y a un ça ne va pas donc d'accord oh émission papa donc je fais parler de tout sauf rien. OK. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon ngongango yango yo j'ai quitté le groupe Sinark. C'est par rapport il y a d'abord artistiquement parlant et comme qui na moment moko kaka bango bazoko linga omata kaka bango na bazo bendo na bilamba po omata te ngai na ko sayute papa na Sinark wana pilier comédie ya Sinark charge wane tikala kina mutunanga tangu na ye mona ba ansuluzolo ba la duchesse ba mwa po bazo kindi président il s'est dit nani oyo kotikala na charge ya comédie azala kité et tangu na ye na Sinark peut-être na cause la première personne ou asali répétition moka après tourner c'était moi et tangu na yaki na bimisaki makambo na ngai et c'est là où que na confirma ki ya kosakana te tant on a confirmé mbala moko na zu monopole ya comédie ya Sinark président ata alali ata azana voyage soka zo comme film abike Papa Liwa azali mais kaka biso na groupe moi et bato bazalaka sima président ntimambi ya kosakana te donc bakumi sauter fallait kaka bango balo ba kombo na yote sko eloko za pas poser Caleb abomba ka sentiment te soki mutu nazo sala musala malamu akolobango na batu nyonso na ba répétition na ba tournage ka mikolo na poto Papa Liwande na Sinark en tout cas mikolo Papa Liwa sko batu musu mutima mabe mitima pose pasuka do batanga kombo noté faut batanga ka bango et pourtant les rwanda ngata na Sinark batu tout oyo zo mona wana bazalaka te j'étais là likolo bango moko bayebi mais comment est-ce qu'on timambi lokolo ba peso diriger ba comme ko pesa ma chance presque tellement ça banzo zinge belé akabuli batu ba peso charge diriger nzonzinge et comme lokolo donc yonde Caleb et comme mo ba 12 or ba 12 on a kutu biso to leka ngotongo Bilora wenye ce ko biso ko to benga ngo ekonda na pesi mama Teresa Mbote ya na ajika ekonda so ba leso ekonda sko bloko sko ba jarbe ekonda sko ngasi na timba ngato sololi to ezaka to sololi masolo na yo zwimba la moko voice otindeli président etant que biso toza bande kwa musala moko toza praise yo kyango est-ce que na fingi mutu te na lobi o ezare ya ko zo mbongo na yo tu tournes plus dans Sinark wana na ibise bongo président voilà parce que pas yo ki voice o yo tindela ki mutu na finga mutu te. Vous comprenez? Na finga mutute na loba o eza réel. Voice on ezaki contenu ngo zaini. Ya l'art papa. Parce que betano lisolo kata voice on zaini. Ezalaki masolo l'art.
fallait to benda lar moko boye wana skoyo presa bi ngana sana no si charger mikolo pona makambo ye muto kopesa ye muto kokabola papa benga téléphone 2 jours muto yambaka téléphone te benga téléphone na muto ya ale elikaka te sko arabi na sali voice papa ozomona pena ngai nazo benga penza ata réponse ezate 2 jours d'affilée. Et puis le troisième jour, attaque au yamba. Nako bengo tongo midi pourquoi? Attaque tout musalango. Barapela kata muninga papa makambo eza boye mais niko benga ni eloko vraiment est-ce que yo soki basali yo bongo yo ko sepela bongo? Biso tout na posa ya l'art. Azo voice wana. Wana ni wana. Na tanga kombo nenga na bomba kate pona sika okena ngate soka soto yena na ndenga nzoto boye na kubeta. Non, parce que vous tinta qui des voice donc Tindi voice. C'est la calme na kotanga kombo na ye. Na kotanga kombo na ye. Basi voice on est tamboli. Mais voice nga eloko tunaki nga na fingite na lobelo ko mabete sko ba ne batindeli sko président Caleb na ndenge sko yo avant atinda voice a lobi na no comprendre. A lobi atindi voice. Tanga yo ki mbala moko président bien nga si soki na la mika ba 6 heures na boy. Olamuki, tu viens chez moi, tu viens chez moi. Il y a quoi bon on a petit tu ne plus na Sinark. Problème. Voice otinda ki on a vraiment j'ai pas aimé voice wana. Tu viens. Parce que presa kanisa na okete. On a obanga nga na banga katembila papa. Ta obitanga sisa ka ta okata téléphone. Garde là ma prise. Prise batindi batu. Bon, naika sinazo alar nangana kende. Omoni logo pesanga siko kanda ngano to sololi yo zwivo so tindeli uti ezali kambo ngana yo ata to fingana ki etanki bato to lingana ka okusala bongote wana déjà ça ntimambi déjà 12 na monaka so na continuer boye fokop ndi epai ndi na longolela ka sinar kango wana na monaki ndi aliro ki da boye c'est facile wa salo mabe okima ki cité okima ki cité non qui c'est ça qui c'est ça c'est le côté mais kuna pesa laki sinar bon matuka nga na mona ngote mais peut-être bon oya kazalaki na ngona italien mutu na mutu na ndenge na ye to sambela ka nzambe moko mais mutu na mutu peut-être na makamu na ye mais kuna ba prière bangomba bon ndeto bandoka batu musupu to kanga dia nchoro moko bwena to kanga dia mutu moko bwe en pleine retraite jo moko babimi wana doki akendo simba kisi ake simba siko kisi siko pozo rôle siko na prière abimi les qui sont dans système comédie te alongwa nde balongola e groupe balongola kai parce que sinar ke kendaki eza na sango ya groupe chrétien siko yo okezwa kisi na yo po oya ko zwa o dominer muninga po zwa rôle alongwa ka jour on a ya prière na bosa na kati ezaka na intendance. Donc je salue pasteur Flavien Kutuya Zalaka il est tellement trop molimo nde baibaka mbala moki mama bezali awa et puis tant peu balobine al tout belipe balongola kaye les jours wana peka na groupe donc en fait na longwa bongo parce que toza batu vi na ngai ngamoko na ko batela ngo biloko wana soki bandi déjà ya kitoko te comprendre lobi na ko lobaka na résister na zala wana lobi peut-être bokutela ngelo ko mususu allez ça là que peut-être lobi et ça la bien mais en tout cas nazaka na problème na sinar que te ni na président Caleb aza bien mais du moins que entourage na yende ezo sunga été ce qui tango ezalaki les faits koko kalala ya Coxon v p à ton âme mon vieux sinar que lero ezalaki na makambo mususu sima na ye ndi bureau wana en tout cas na kosote ezaki toko atamukete. Donc ceux qui ont moni lelo n'a pas santé trop na moni je me suis dit bon au penza ya suka et je me suis dit na vanda na ngai na sala carrière na ngai solo sans rancune sans kofinga biso to bana nkolo na kata sinar que papa liwa quand même sur le plan salaire attends na ba orchestre na biso mineno salaire de la problème est-ce que la même chose aussi na sinar. Oui, tant on a kotaka au début c'était bon. Sinar gaza kofuta. On futa combien?
Ouais, salaire ezaki bien, hein. En tout cas, les Rwanda, il y a beaucoup de simba qui finance, il y a beaucoup de foot biso, salaire ezalaka bien, muta suka azako futa masa $50. Bah donc on est sur basali kolo wana mata donc dans des 400, 450, 300, 250, muta suka 150. Arrivé à un certain moment, salaire ezalaka surtout comme fonctionnaire à l'état donc vous sentez bien 7 mois payés. Oh tout nanani. Surtout nika pres. Mais aux hommes on a été dans un bon côté. J'ai pas l'argent. Et voilà c'est la presse je gire sur la tête de mes enfants. Presse le bon manga mabe. Et là on les gars la sinar ko nabi. Je gire sur la tête de mes enfants. Oh on a comment d'accord. Donc Sinark, c'était bon auparavant. Il y a un certain moment. Bon, ça fait 1 an. Na habité Simananga soki makambouye. Bazongi sa makamba salaire mais ngati na lotina longwe. Donc il y a quoi kufi na 2014. Neko zo salaire asuka na 2017. Siko bana 2017 et 2020 na touché l'autre côté. Yo batina nyongo na yo. Batika ouais bon. Bana eza na kiparango te et puis bon ponga pe na bénéficier na Sinark salinga pe président Kaleba salinga c'est pas un problème donc on reste une famille président Kaleba tikali père c'est ça hein? C'est ça. Mais est-ce qu'on a moni yo comme comment répéter la place Kabosa Zalaki? Non ah oui zali série tozo sala mpilanki professionnel et na pesi kutombote na les réalisateurs monsieur Black na pesi mbote et puis équipe na biso mobimba o tozo ko travailler a eza série vraiment professionnelle bato bako comprendre vitesse lisusu oyo toye nango parce que ba série aboye total ngo kaka na ba applis na ba TV5 ya ba paya siko eyende siko pa na biso tozali awa toza ko sala yango donc je crois cameraman ko so moi ba insert donc eza penza donc série oyo e ko tourner awa. Donc je crois ba décoration bazo sala déjà. Donc eza série vraiment professionnel. Contrat nanga eza donc contrat penza contrat nanga ezali awa. Contrat nanga eza. Donc na signé contrat lelo. Donc tout le monde sait que ba faire on kitoko. Donc pour placer oyo Kabosa Kimi pour teki nyongo mais yo se retrouver parce que yo futa bien. Oh ngate eza série nanga te. Ngape na acteur. Oh, c'est ma solo bien on dit masco signé contrat. Donc c'est que ma cambo bien. La signé contrat o ko sala et moni to sala on pona vie. Ozo mona musala to sala ka eza ngai pona ngai succès c'est bien mais succès sambongo ya succès moko ya eza na kilote. Succès sala ka bien accompagné na mbongo. Quand succès bato mususu awa to yebi bango te mais ba succès libanda ba za bien makasi. Mais biso ebele baza ba succès makasi ebele mais ba na rien. Donc to landi esi kama ezo chola la réali ba contrat wana ba faux succès papa wana ba succès moko dogi akala ya ba trio da sufa ba vient biso papa lobe ba succès aller wana edingwa kala na kala so tambola ba bala mais lelo ce que to koma na succès na mbongo yango to zaliawa équipe vraiment zaliawa donc bactère biso tout to zaliawa donc lelo zakika uniquement pour na contrat to ko signer contrat na biso pour tout ça la musala na biso donc je crois vendredi prochain déjà to bandi séance à tournage donc pour dire que musala soki yo ozo kanga musala na ngai na ko sepelate soki musala na ngai valeur na ngai ozo yeba yango te na ko sepelate on a beaucoup résisté na musala oyo to kangi mutema mais je me suis dit tika kaka to sala na sala malamu na sala en solo. Batu bayiba ke nazanga moko na kobunda ke bayiba ke nazo dépendre na groupe moko boyeme nazo gagner le côté. Je dis sincèrement papa. Sincèrement batu bayibi sinar ke yebi et mukolo sinar président kale bayibi onga nazo loba. Asa conscient na ona nazo loba. Moni makamsu soto zo bomba kaka mabe moko boye eza kitoko te. Il faut que to longola ka mabe to loba ka mo mabe wana peut-être muto ako changer. Ozo mona. Donc ba oba koya sima basala ndingi basali peut-être bisoté. Vous comprenez?
donc mutu akovivre na musala na ye to sala musala oyo OK tongo tibutu ozongi boye il faut moyen na iloko ezala mais nous on a travaillé to mi pesi na mi pesa ka corps et âme physiquement spirituellement mais na suka nango rien oh rien à part succès oyo naza reconnaissant nango président asalinga na mukili apesinga visibilité na bato lelo bato bayebi ngai et puis koyeba nga à travers pe travail nanga comprendre parce que ceux qui nazalaki na travail te nalingaki na bima pete balinga bayeba nga te travail étoile yango salaki force nanga yango salaki force nangai président alobaki celui-ci asa étoile tika toto pesa ye nini mais tango na baniko poussa na zokende kaka batu na biso kaka bazo benda yo na ilamba sito président kana poto batiki filme papa olia mbongezi ti président o mais asa tene épisode pour na nini azaki bando bela nzoka rien lende na rep mais tournage va finir kaka donc ekonda penza donc ba 12 awenge soko biso ekonda na patientaki mais trop c'est trop je me suis dit tango na makambo ekoko ya wana makambo voice wana en tout cas na mukolo ebele wana na sinar kona na mikolo na bango ebele bayebi pe na yebi saka bango clair na mukolo ya ba 2 ans te ya ba 3 ans pété mikolo penza bomo na nzoto mike ote mukusete mbuta mutu penza siko muta mutu petit moko boye ayani kaka ko amruenga kaka et puis na sali succès liboso na yo na bandi makambu liboso na yo tala kaka mais tu siko pe magaza ne petit mais tu siko kombo ne oko bimisa na mno te to comprendre eza nango na un intérêt mboko te mais le bego tanga ngoti yo banga no te mo tanga ngo mais tu siko to comprendre to banga lite kanda nango non même pas eza nango problème moko te donc c'est mon frère nani wana c'est mon frère nako pese mbote o comprendre te ke ye ye moko komi ye ba ke ye nako pese mbote donc c'est mon frère donc basa ba frère nanga ba sœur nanga ba o bazaki ba o ba bataki nkopo ba etufaka étoile te papa étoile be etufaka ngote ngana zaka précis te na vie na zaka nde précis pour na sala lelo kwa bien lelo yo na pesi bino devoir qualité mpilan ki ebima boko yoka boke dimension moyiba babe nga nani ya danga siko black ité. Ok, mesdames, messieurs, donc si vous venez de nous avoir à peine, je suis avec Papa Liwa. Aujourd'hui, il est en train d'évoluer en solo dans le domaine théâtral. Par là, j'en profite aussi pour dire un grand bonjour à toutes les personnes qui sont fidèles ou bonsoir. Tout dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de suivre en ce moment. Donc, je dis mes salutations spéciales à Edo Biebina depuis Toulouse, sans oublier William Luzolo depuis Toulouse, Blaise Mpanzu depuis Birmingham. Mes salutations spéciales à toi et mes salutations aussi à Adrien Touzéo depuis Birmingham. Babi bongo ya danga ba jour. Ya ba jour ya danga. C'est quoi pourquoi? Non rôle. Biso awa script. Tout c'est la script donc c'est non. Bino ba imagination te. Biso pena nyoso makomi. Donc o na koloba mubulu o na koloba papa. Ezali yako ko mama. Donc il faut ko tanga donc ngako to yanga eza script na ngezali. Donc ya danga bato ba mesana nanga mikolo pe ko pesa makambu to ko telango makambu nyoso na molimo na nsoto. Et Simba Inshallah. Et le bivie nanga Carlo. Na pesi mbote Inshallah. Makambo ya bien quoi. Okay. Papa Liwa, un mot de la fin par rapport à cette émission. Na pesi merci na batu nyoso balandinga. Ba monaki ke ba propos na tenir peut-être très bien te balimbisa biloko musu pesa kakanda par exemple makambo ya Herman donc nazalaki vraiment énervé balimbisa ba oyo ba monaki na lobi mabe balimbisa ngai et puis voilà donc o moniki ako soutenir ngai naza vraiment en solo pour soutenir ngai et puis bato ba bossa na pete na komaka filmer na komaka pe ba gag ba chaîne ba YouTube pe ba contacta kanga po na ko saila bango ba gag na ba filmer ba o baza nango bosenga ba bengi na numéro na nga WhatsApp na nga plus 243 89 164 99 31 plus 243 89 164 99
31 WhatsApp nanga butu moi komela ngai naza wana en tout cas ba mbote na profiter na pesi ba mbote makasi na batu nyoso balingaka papa liwa partout bazali et mbote belé na président bienvenue to keba na Caleb papa Range na pesi yo mbote pa yozali Sinarke Mobimba na pesi bino mbote c'est votre frère na pesi bino mbote makasi en tout cas na pesi mbote na Kokolas Bilele Versace mfumu ya Bayern de Munich l'ange de la sape bambote belé vienanga Achille de Dubaï vienanga Achille de Dubaï motomoko bien mfumu wa Dubaï mfumu wa Schengen vie Achille bambote belé Negrosi Nyama na kati ya Soudaf Negrosi Nyama bambote belé maître Babitu Tonda Nsingi Requin Blanc champion de champion bambote belé papa liwa akolelo mabe na bambote na ngai pe na bosani pete na pesi susu bambote belé epa ya Brunette Mbata full miel na kati ya Afrique du Sud bambote na yo ebelé na pesi bambote ebelé bon batukutu lelo naza na posa koboka bato ebelé te na pesi mbote na équipe Pilanki Mobimba namoni Black namoni vie na ngai Carlo namoni Jikin namoni Mulangia Sika namoni Maele namoni Mama Jackie namoni Adasa donc Pilanki Mobimba équipe technique na bosante vie na ngai vie na biso bambote belé vie Maréchal et puis na bosani pete en tout cas biso tout awa bambote belé voilà en tout cas bambote belé quoi bambote belé. Ok, Bambote et Belé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Mais avant de vous quitter, nous disons un grand merci à l'équipe technique de Congo Mokili Télévision dans son ensemble. Donc là, je vois Kevin Leou qui est derrière la caméra, mes salutations spéciales. Et sans oublier à Anelka, Bafot 7, mes salutations spéciales à toi. Et Sims Essele, mes salutations spéciales. Ado Yue, l'ambassadeur de la solidarité, la big up à toi, mes salutations, sans oublier Capriski Lokwa de management. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. D'ici là, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. Choukrani. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.